Boss Maurice Premier, Diego Cao, les bâtons de Moïse. Mbote balandi ya Congo ya sika.net internaute nyo surtout boanda biso partout dans le monde na makasi ya le boss Maurice Premier le leader Diego Cao na masolo à presse na niveau international ça dit moto akenda poto tongo en tout cas grâce na ende bozibiso na site ya makasi Congo ya sika.net ndina ese bino kaka to e wana susu lelo la cadre émission na bino RND ezali émission o tozo kende ko luka artiste na biso na source pour nous sona bango par rapport ya musala basala nini ezo simba te la musique à Congo ni ezo simba il faut to sala nini pour promouvoir artiste na biso to zana pour lancer musala oyo en tout cas lelo to eko luka Ser Lor Lemba Mbongo c'est moi mikozo mona te to eko luka poto sola en tout cas to zo appelle à bato ba benga biso bato belepe ba bena de jibokungu mon pepe asika na kati ya Congo ya sika la Ferrari le ko zo charge à informer biso peut to no système moro surtout na ba question to no tinde leur pour tout na artiste. Merci à tout va penser qui notre de la question en tout cas Jean Bouzi en tout cas Jean Bouzi le Irlandais depuis Irlande en tout cas merci motuna na motuna mi balo na tuna Ser Lor Lemba Mbongo et puis namo colonel Bonabo Tozali na rond-point des Oliviers aka na kati ya Congo to Lucas Ser Lor Mbongo tozoe nanu. Maman Laure. En tout cas, Maman Laure, avant tout, quand on a mozindo maso na biso toye nango lelo parce que tout le monde est banderole mati vraiment na ville à Kinshasa plutôt lundi ba publicité par rapport il y a Milulu Minene oyo et kozala mokolo ya les 16 donc tenu toye bananu avant tout quand on a mozindo oyo c'est son motif ya absence na yo oko justifier nini par rapport ya absence na yo au sali batin belé tout monde a reçu toye ba pa sangono toye ba position ya Maman Laure te absence wana oko justifier ondeni nazala quitté na Kinshasa ndenge bo remarquaki parce que nazala ki na moi congé muke ya maternité kolo apambola ki biso na bébé na Amérique tozaki na États-Unis na papa Christian mais équipe ezala ki awa bazali ko travailler par la grâce de Dieu. Donc c'est un peu ça parce que chaque chose a son temps na lobara tout le temps na ba émission nanga que na lingara ba côté nanga nyonso na lingara le fait d'être épouse na lingara le fait d'être maman et na lingara le fait d'être Rosala artiste servante de Dieu. Donc c'est un peu ça. Alors comme chaque chose a son temps, ils en a temps moko il faut qu'on s'occuper dans foyer, ils en a temps moko il faut au côté na kati ya musala, ce qui fait que on est daki temps na ngai il y a comme occuper pe na makamususu. Ce qui fait que 5 mois nazaki absente et si ko nzamba permettre que tozonga na mboka. Merci beaucoup. Toye kolukayo parce que tout le monde qui bandrole matine na uta loba tout à l'heure. Il y a célébration Pâques, to benga ngobongo ndengo zo célébrer Pâques. Otana yo maladie sili kolo Yesu engambe mobali makilana yo tosikolami masumu nyonso elimbisami uzali nzambe na bato nini lisus tokoki kozanga wolopalata ezali yayo ozali ekimelo na ngai omoina biso sengolula yo kombo na yo tokomi bana nzambe eloko lili tokoki kozanga kati na yo tokomi basango yango ne motif yaya tina ya célébration yo yango na mosala ne kulusu la mort et la résurrection de Jésus kufa na ye bikisi mokili Golgotha nyonso ekokisami
atalisi bonzambe na ye arachete biso na nguya ya lisumu apesi biso kimia oyo mbongo epesaka te mokili epesaka te oyo bandako epesaka te elombe mobali oyo abundaka bitumba moi mpe ya butu alongaka yango. C'est ça au fait eloko moneli banderole emati publicité ezoleka na télévision célébration pascale. Botana yende maladie et bikisama, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Parce que na kati ya libota tozana elombe mobali moko Yesu Kristo. Donc c'est ça au fait eloko ko salama dimanche oyo. Maman alors lobi kitoko makasi invitation ezali pona mutu surtout donc les autres qui pena mutu te parce que biso surtout célébrer kaka kombo Yesu Pâques. Maman alors Yesu sko yebisa biso na nous ba préparation ezande na moni bat ba oyemba mena yebi yo za comportement moko ya groupe na yo la mano didio hein la mano didio vous avez comportement même sur beaucoup de studio vous avez toujours une attitude de prière même dans ba concert on a évité concert où vous préparer à part la répétition de tous au monde. Donc tu ma retraite il y a pendant 3 jours et 3 nuits. Donc tu aussi ça mais lelo lisusu dans la nuit de prière il y a ba ouvrier union sur le ministère na butu ya lelo tozana ba répétition tozana kati ya kotanga maloba na nzambe méditation parce que nous devons donner au esengeli to pesa na peuple de Dieu selon l'aide du Saint-Esprit. Vraiment tozana kati ya kolukelongi na nzambe po mokolone za la particulier tozo so préparer na ba pasteur Benya kozana mateya et puis ko sala service ya salut ya ba amen pour na koyambisa batu Yesu pasteur Jules kozana moment parce que to tient na ba track moment fort ya prière il faut to sambela bel même sujet aux mona que ko talisa ngonza mokolo na bi lobi chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alors sujet aux mona ko melanzambe parce que ma sang joli et quitte sarangwende nzambe. Alors place on nzamba kozala nzamba zali. Alors ils ont un moment opportun pour la biso to sambela. On a ba sujet belé que la mort et la résurrection de Jésus ils ont un impact na ba vie na biso pe impact wana et monisama physiquement matériellement et comme palpable. C'est ça au fait ma programme eza de temps fort neti bana 10h bana mike bakozala wana Bible lobi na mokanda. Il y a Exode chapitre 12 verset 26 que bosala commémorer kango bosala kamakambo ya pasika usage ya Pâques parce que tango bana bino bakotuna bino boyebisaka bango que na nzela ya Pâques oyo nde nzambe oyo asila ko kangola biso na kanda oyo lekaki na butu ba égyptien bakufaki biso tobikaki abikisaki bandako na biso et alobi bo célébrer fête oyo à perpétuité et c'est là une fête perpétuelle bana na bino ba yeba yango. C'est comme ça que nous voulons que les enfants soient là déjà à partir à 10h bazo sakana ba poser ba question na ba maman. Maman, c'est quoi la Pâques? Maman, pourquoi nous fêtons la Pâques? Papa, tout ça, yaya. Donc, va poser ma question. Et à partir, il y a 15h, célébration bad. En tout cas, merci beaucoup pour la makambo air de éviter à part programme yabana ils ont un orchestre monsieur Golé canon liboso avant la mano didio et matana podium par rapport à ba service monsieur les deux agaga maman loriemo OK baya parce que ils ont bande comme mususu ba rozala na biso elongo ils a fait na biso nyonso tout celui qui va se disposer pour na konini mais déjà programme ils a déjà établi na bande ko va se présenter pour na ko travailler donc bandeko baya bayebi que déjà neti na ba activité ya place à village tozalaka wana déjà à l'heure donc to banda activité na biso ndenge tozoloba et puis déjà kutu animateur moko a rozala wana déjà pona ko animer déjà bana na biso ko kosalisa bango un peu ba concours ya Bible maloba na nzambe ko aider pe bana bayeba quand même mo muke maloba na nzambe donc programme ko banda nango vraiment à l'heure déjà to ko banda et puis tina nata onzambe a okamba biso ozana besoin de komoko ya yo ya libota aya pona koyamba Yesu lokola mokonzi mo bikisi au
comme tu biso toto sambela par rapport nango alors nazo croire que onction est disponible mon koloana et la onction ekoya po ebuka mitema ya mabanga et pesa mitema ya chair de façon que mutu moko ayamba andimela yesu lokola mokonzi pe mobiksi alors okozala mutu ya esengo pe lipamboli ekozala ya yo soki yo nde mutu okomema ndeko wana pour que aya kokutana na Jésus-Christ de Nazareth apesa pe valeur ajoutée na vie ya ndeko oyo akoya mokolo wana et fete kosalama na lola na nzela na yo. Ok, badumsu bazoyeba te place yango eza pesa badumsu ba uti poto tonka balanda ba concert wana balanda ba publicité wana na banzela ba télévision ba bi non to mona mama lor kala il faut tous aller nous participer malgré ba ki na vacances mais écoute bango pe concert ezali ba célébrer ba concert mais bazoyeba te ko ça biso place yango soit mutaou ta ville a rezoa ngonde mutaou ti kota lemba matete donc référence o bato bakoyeba pona place soki outi ville ozo kita limité neti mutazo kende azokende na échangeur soko komi avant comme échangeur au mona 16e rue limité ba komi batie penini ya place à village ozuka ko koti wana na avenue wana otunika eza kuti place au bunga te d'ailleurs nengo wendo kene kako au mona kaka na gauche na yo place à village eza wana soko uti donc o kitela côté bandako bazotonga ya foire après au kat ici soki o uti na changu okoya kaka na mupanzi na yo na droite wana nde place okokita nde place pe okokotela na 16e oyibisika chauffeur kitisanga na 16e ozana oza véhiculer oye kaka okoti kaka na avenue wana ya 16e rue kaka ndenge okopusa na moke okomona na gauche na yo place ya village eza wana ko likamba prix ba yeba po bibelobi bozu ofele bo pesa pe ofele mais instrument batu po ozo ofele te o louer yango espace abatu pe ko louer yango donc tant bolo barabongo bo vendre na version na bible il faut bo soutenir pe ba artiste pour ba producteur ba zarate ba mécène ba atteindre mama lor na concert boy tout le monde a makamana et ça maka côté mobu mais so boye ba mama lor ngamo na ozo charge à podium ngamo na ozo charge à place ngamo na olata ba musicien ngamo ko na osala makamne surtout bo mona ke version na salama bozu ofele bo pesa pe ofele na éviter mama lor par rapport à prix il y en a déjà bien parlé. Merci maman pasteur. En tout cas esengo na yebi que bandeko basi ba comprendre makambo yo tozaka susu na mutu ya kobeta boete parce que ils soutiennent l'œuvre de Dieu d'une manière ou d'une autre mais cette fois-ci ezakaka ba partenaire na biso sponsor na biso asengi azala pe pa biso ouais peuple a consommé 2 bouteilles à Maltina. Pour épicer ça parce que l'année passée tu fais ta kit pas qu'avec Maltina. Année où le sous tu fais pas qu'avec Maltina. Donc tu fais ta kit anniversaire à maman Laure. Donc nyon soana 15e anniversaire boye boye ya la mano didio tout ça. Tu peux savoir ma coquille pas soutenir davantage parce que tu as les un concert mususu et il y a Pentecôte tu livres vraiment ba fête na biso ba fête ba chrétien et yebana ba considérer en voilà na Pentecôte tu as un concert alors bien aimé 2 bouteilles à Maltina yo mo to consommer mutu mususu te yo mo to consommer donc 2 bouteilles à Maltina nde eza epesa yo esika pona okota esika wana ya lokola oluwe plaza na 2 bouteilles à Maltina. En tout cas, merci beaucoup, maman. Alors, Fonatika, parce que vous êtes déjà en pleine répétition. To yibaki moi moké, pas le banatina yaba nanzambe bazala qui commis tungisama. Et puis, bah mon et moi kala, bozi déjà rendez-vous et ça la bien makasi. Boyi place des Arabes so batakin, bah outi bah mikila pote bozi déjà et sika et ça la bien bah pasteur na biso et bah maman lor bah artiste beleka maman lor tezara bon pe bah yeba beti concert mutalandi maman lor mais atika lipe alandi maman lor yemba matika lipa okili loba mais ayaki po maman qui attend en soutenir bango poso ba papa ba telemi l'église ba lobby papa lobby to que concert maman lor to kende po tel que na mimodi awa wow maman lobby kaka awa na échangeur a lobby biso nyonso le 16 tozakuna et salingana esengo bazana na prière lobby a lobby na maman lor biso to ya plus de 100 personnes ça fait du bien
ezaki pareil papa so Florent Musité qui nazo croire que za ndenge wana na ba église nyonso tolekaki na pépinière bandeko baza mobilisé église corps du Christ en tout cas tolingi to mona bana la nzambe boya ebele eza fête na biso venez très nombreux au nom de Jésus. En tout cas maman alors ça a plaisir to tema na biso déjà pour photo tikayo okende répétition mais na habité bat ba sepa na mungongo na nga lingaka na okaki ngo kutu na voiture le wana bongana na gata avaka kikolo Yesu basi baza kolela basi eli ya kinzoto nzela ya Golgotha ekulusu akomema na ngumba ya Golgotha babaka kikolo Yesu amora kisolo mpasi yeoyo mpate na nzambe akufa kipotobika yangonga ipe na koyemba en tout cas merci beaucoup maman alors merci na bandeko nyonso bolandi biso kola pambola bino tomonani kuna likolo ya ngomba au nom de Jésus le 16 eza dimanche oyo kaka ya lobby dimanche à partir il y a 10h bana babandi ko sakana 15h to bandi célébration que Dieu vous bénisse nous vous attendons nombreux mukolona toganga bonne année parce que la Pâque c'est la bonne année donc biso to la bonne année mikolonion so pasika mikolonion so donc moment où ba pesi biso poto célébrer yango eza penza temps au biso ba Christ to monana maman Nadège merci pour le soutien 16 ans durant to tamboli longo que le Seigneur vous bénisse yango solo tozolo ba wana ba pichu baruti tozo tambola ensemble que Dieu vous bénisse qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Merci beaucoup Nabino surtout bolandi biso partout dans le monde dans numéro to chakra na se ba télévision Nabino na se ba tablette na se ba portable kande botala biso en tout cas na ba message bon Nabino na ba appel Nabino ba remarque Nabino et ça là que toujours to que ne liboso na musala otoza na po Nabino yum toza pe na besoin ou ba artiste moko toza na sujet moko za elo mo proposer biso en tout cas groupe Nabiso ONG Visako eza na pour nous soutenir Congo na Congo mambeze be na kati ya Congo tozana pour nous soutenir en tout cas merci na mon boss le boss Maurice Premier maman Ana Kibamba bijou diaka mongolo ya mboshingolo c'est-à-dire bino tout esika bozali na pesi no ba mbote makasi bozala connecter ka na chaîne na site na bino makasi Congo ya sika pona meme bino makambo sika Boss Maurice